Mais ko boudé na ko finga, ils ont des choses différentes. Le rolanga, ce qui n'a boyi nanga que no o ano danger te. Ils ont vie nanga. Na lobi que no yo o ana yo danger te. Oyebi ko yemba te, oyebi loko te na boudé nanga yo. Nazo obligé te ka que no na leka na TV na ndimaka yo, na kondimaka yo pe jamais. Donc ngai vraiment na ye vraiment combo vraiment na kotanga te na yebi yo te oyebi nga te to kipana te to suka na kaka ndenge ka to sukani. Eza l'artiste musicien congolais moko o wapi yende mutabandi makambo yo aye na une malédiction ya koluka kokangisaka batu ya koluka ko enlever batu ko sala ba makambe belé belé. Vous comprendre? Donc nazo na lobby na tangi combo na été premièrement pour na bato bazalaka na système moi zui vidéo mais on na justice soit ça nini nazo loba po na yo na sunga na yo na ba maître avocat na yo na ba général banani na yo na sunga yo. Donc veut dire ezana artiste musicien moko Oto yebi donc abanda depuis ba 2000 et quelques tout abanda kokangisa ba journaliste tout yebi yango très bien ils ont une mauvaise comportement et alors ba journaliste bazali ba adversaire ya ba musicien peu de même mais le roi ndetinga na mwana bandal vraiment ya côté ya ndaku oyo mundele ya belge alala sikoyo yo obimela kata mususu côté ya bandala maya makelele Kota banzoi, kota wenze, ba marambo belé. Ozo comprendre. Biso nyos to bana bandal te bandal suite ezali bandal ferme ezali. Ngasko la fana lo wana ville ya bandal. Ozo comprendre. Po côté wana talaka ba série wana na époque. Donc muto longo ndeti kota même makelele alo bano na ke visite na Kimbondo. Po ayebi kuna okuta moi belge, okuta moi Rena Biri. Ozo comprendre par rapport à Indu sandenge marambango ezali leli. RDC New Nanya Kolobali Sus Sitia Solo Eye Yanangala X-Bass Tolega Place RDC New Place RDC New René Abiri Le Macron Pacificateur Site Lenda Site Malamu Moussa Bonnet Basoba Nganga Abonnez-vous massivement Bientôt Kitamata Bana monde entier Bana Dar es Salaam Sitango Esieye Bana Kina Trace RDC New Bana Poto Information à source sans parti pris S'abonner Moutoua Kimate René Adiri Basoba Nanga Le défenseur de la presse Trace RDC New Bassi Balala X-Bass Namona teo mutakutana na yo azanga kimia Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli Basala yo confiance lelo yo bazange lokote Yawe na bomoi efandelo kondima nangai Namona teo mutakutana na yo azanga kimia Balelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli Basala yo confiance lelo yo bazange lokote Yawe na bomoi efandelo kondima nangai Jalia wae Jalia wae Akausi pinjoli ya bapasi nangai Apesi ya moto mokile pesa kate Jalia wae Jalia wae Akausi pinjoli ya bapasi nanga Apesi ya moto mokili pesa kate
bonjour amis internet, vous qui nous suivez dans le monde. Dans un essai, on peut vous allez belé dans la poste téléviseur d'Abino pour l'Hollanda ou Abino. Moi, je suis Abino maman sociale autrement dit la naturelle. Alors comme devoir essayer de bosser ngana ya Abino, rien à dire de ta masola zomona tali moi qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'Azali a qui mali moi parce que l'enlèvement commis est belé. Alors on a pas qui non articulé non ya ba obino bolinga Macron Abino. Bolinga bolingo ba santé né azawa pa monate pe ban leva qui est ou comment ou pe ba kangisi. Alors lors de cette émission boé ba nyoso plus nous allons parler tout ça vraiment analyse pour ce qui se passe hein pour nyoso ele kamiko bolanda ba nyoso bolanda so de partout boé ba qu'est-ce qui se passe mikolo komi guerre yo kangisa bato. Donc au meki moi ko ba b l'homme s'est retrouvé la marca la chose a pina batute ba si manaote OK. So za moi bat no ba ya ba miso o teno mo munoro parce que ibo bi miso alors to kende wa ou ensemble nous to comme wa pito kende wa pour mamba bo mona am se ban lever mutu ba calamité bat ba ndo kufa je pas souhaiter mais je l'ai dit par rapport à makambo e kendele to ke ki na solo mo be bat ba ndo ko enlever batu ba bomio ou sat pel kateke o mtakangisa ki alors nazanga moti na seno ya ba Macron to beta to bla moi pango moi mingi na kata émission to e ba qu'est-ce qui se passe ça nini pour là to ebi ke ba guerre salema o mtwa ku ko ignorete ya ba we ranson na jibe wa pesa bitumbo moi quoi bona ko bebi tumba mais to comme on a te ke ba kangisi mtu présent tout ça là mais pourquoi ma comme communiquer o alors atteint comme ba kangisi alors yango to linga to lo belango mais je dis d'abord merci à celui qui assure la prise de vie Hussein Abdul, merci les grands Diogo. Merci à toi, merci à mon boss Santos Dejira, les chefs d'entreprise, les boss de l'Airboss. Un grand merci aussi à l'empereur José Carlito. Pourquoi pas aussi à mon conseiller privé et personnel. Merci aussi à l'ingénieur Herder Vemba, la Vembalizer. Je salue aussi en passant Félix Luka Olife depuis Belgique, Bambo TB, Place Zolandanga. Eh bien, quand il est Sebino, je suis avec déjà mon invité, René Abiri les Macron. Tout ça, on a déjà Awa. To beta masolo quand na ese bino to bepe pa point au bulngef mato toucher pona na ebité pour mo parti mutu attirer les sonnettes to e baté to komi wapi mais si on peut to ko aborder to le belango tout ça déjà na invité na nga na pese mboto to banda masolo. Bonjour René. Ouais, bonjour ya trop na yo Gisèle donc chroniqueuse moi salaramsa na ndenge vraiment sengeleli. Donc et puis bonjour puis bonsoir selon l'ère à laquelle au Bolanda biso partout dans le monde. Donc on a passé Bambo Théâtre, donc on a AG Fafalonga ainsi qu'on a Lydia Kapajika, 10 000 familles d'Achati en Koro, mère, madame, vraiment que je confirme. Donc il y a vraiment Kapajika quoi. Donc la question est bien nous a René Birazali. Donc on a que donc torolobe la marambo presque tout, surtout dans l'analyse, dans l'andi vraiment introduction na yo, ils a vraiment parfait. Ou APC vraiment faut investir vraiment les belé na kati parce que ba te belé le lo comme moi na presse et comme le rôle là ici comme moko boya ko tenir ba compte à rendre avec les gens. Donc ya la moto so beba na gina ndenge na bino ko na likola machine à foufou, allez oye na TV oye au sambusi mbala moro. Ya na sens. Donc et puis micro na caméra et likolobate que non et puis ça montre toute liberté à venir dire de n'importe quoi parce que c'est contre la déontologie journalistique. Donc ces lois là on doit la respecter. Donc sengeli to respecter en gros vraiment na ndenge o sengeli mutu wa tambwisi vi na ndenge ya presse hors la loi, c'est tout à fait normal, il sera arrêté. Ouais, c'est ça que comme tu viens de le dire, tu éviter à Birne habité pour ma campagne comme par rapport à Simba micro de nos jours. Ayebine musala ngote atange ya ngote ayebata déontologie moko te ototange la na classe asimbi micro juste kaka pona kofinga pona bato bongo ko lo banini poso yo ofingi otange komba mutu MC ko pousser pe mutana pourquoi ba otanga komona pourquoi bato finga nga est-ce que musala ngo esinga ka photo finga ou photo teki mayele moko boy na kati. Voilà bato belé ba se trompe ka aroya telemi na TV logo la boaka ka moi 4-3 prêtre nae na idée nae que non te so bakangi ba prêtre wana ba roya au secours non. C'est pas ça. Le journaliste doit faire premièrement son travail na ndenge oyo et sengeleli. Ozolanda. Mais admettons que tu te mets devant la télé, ozo injurier mon tout. Oui, tu peux faire la critique. Critique professionnelle, l'autocritique, c'est qu'on nous a appris à l'université. C'est qu'on appelle l'autocritique. C'est l'autocritique professionnelle. Mais aux critiques, ce qui est longé, et comme si on n'a pas injure, qu'on nuire la réputation, il y a la personne.
Donc automatiquement l'artiste est là, ou soit le monsieur en question attaque au surnommé combo, il est obligé ya ko porter plainte. Et alors tant que barokanga yo et comme que nos artistes wana za mabe. De le rôle ndeti biso une équipe nationale. On ne se met pas pour injurier, mais on est là que pour faire la critique. Aujourd'hui on a des analyses parfaites contre les artistes et musiciens congolaises ainsi que oh, ya partout dans le monde au bazali ko sala musique na ndenge moko ya bien te. Aujourd'hui on prend la chance que ko encourager, ko motiver, mon suspect za tout ça là ngo des fois na cadre ya moi baise moi polémique ah artiste na totali mikolo a peine actualité te. Tout le bi bon to sungaye na moi loko. Donc je disais que non, ils ont la loi au apesengeli ko respecter donc mon tout soko tamboli na ndenge moko ya bien et alors au mona que non ko émerger na yo parce que biso tout na ba carrière nous sommes encore ba jeunes ou to na ba AGB ou to za ko promettre belé pour na presse ya Congo. Ozo comprendre le rôle ndeti ba Rena Biribu de ba kalata na ko zo mérite soit ba ko selanga pe monument. Ozo comprendre le roi Macron cardinal mais il faut pas selanga Macron pour na sali da trône internet. Ozo na bimisi ba journaliste belé la bimisi ba musicien belé. Rena Birwa pe na banane obimisi ba obimisa ouais ça moi boé banane obimisa o peut-être bandima o parce que banane obimisa bandima ko pe ba kusa ke to ma pas Rena Bir. Ouais, le roi Maniké c'est ma fierté. Oh, Manika zelef nanga. Manika zelef nanga. Era ya ki ken pe na mutare kritae. Atala lobité par rapport ya compétence na ngana pesa man tali sa Maniké na pesa donc formation oh ya balabala te. Pour ça là lo baba loenge tendenga koma ko finga ba mécène lo ba n'importe quoi te. Na pesa formation oh ezali que non ezo correspondre na déontologie au biso to mérita na université parce que âge ozonga na université déjà les cas. Ozo reprendre ngai Rena Bir. Donc c'est ça donc voilà. En tout cas, Rena Bisa moi, en tout cas, je n'ai rien à dire dans Barcelone, c'est selon Rena Abir, hein, si je peux dire. Mais si tout il peut bien Rena Abir, ben s'il te plaît, mon bébé, comme plus na internet. Et comme mini sur internet. À la télé, parole lingato leki au foot espace na yo, oye normalement pour présenter émission uniquement dans la finga. En tout cas, et marché na télévision sko pour la nika internet parce que internet ba baiza matanga te eza wapite ba ko rendre boya ko sala ngo la ni to ko sone problème boke bo sis no kuna na sima boyo kan bo sima pourquoi ba talanga ko régler ngo na internet pour to banda ba guerre ngo na internet pour to sur internet ou comment par rapport à la télé toi tu trouves pas que internet mteo ko bebisa marambo belé internet ezande que non motaza fou aza mal éduqué aza mal appris yangwana lobby que non te aya parce que ero se mettre devant même na internet batunde baotala oti bazomona niveau ya raisonnement na yo bazomona capacité intérieure na yo erozoloba bazomona capacité intérieure na yo o se mettre obandi ko finga héritier obandi ko finga héritier o fingo silisi les gens te regardent mais en aucun jour otikala komona héritier a telema abanda répondre yo ozo comprendre c'est-à-dire quoi moto il faut oyo mona premièrement bandana ko se respecter po TV eza la même nani vaut mieux oye au sali critique no oye au foot espace na yo au sali émission na yo au sali polémique na yo na kati sa polémique to trouver critique eza na kati ba critique mobe ko ezali ko léser ba tout vraiment te admettons que no télémine internet on dit ko finga ba sexe ba parent ba tout au banti ko loba donc je ne sais pas si na qualifié nan donc eza wana eza mutu o aza ko tambola hors la loi donc mutu aza ko tambola hors la loi na ko conseiller na ba chaîne ebele voilà pourquoi nga na bimiseli bango chaîne ya sika kala mingi te parce que eza non na niveau ya technologie numérique TNT na fongoli vraiment chaîne Rena Bir PDG donc ezali chaîne eza télé eza radio eza YouTube et na YouTube il y a dans la radio bongo aussi chaîne télévision ouais donc ça va grâce à Nzambe ne ka Nzambe zo sala mutu na fongoli chaîne na nga pe déjà kala te do batutu ba mono na ba poste écran téléviseur na bango na sali bongo pourquoi pour na ko ramener image ya sika s'il s'agissait que de travailler pour la promotion de cet artiste c'est pas un problème. Si aussi on peut rajouter un peu de critique parce que tous les artistes et musiciens congolais, bah non, to banda déjà la culture moko boya marché concurrentiel na kati sa musique.
Oh na oyo ba comparer bango, oh na oyo ba comparer bango, oh na oyo ba comparer bango, qui dit mieux, qui chante mieux. Ba comparer bango bongo na balolenge wana. Et alors, bo accepter critique pour erozo bimisa album na yo. Kolinga te ka que non 100 personnes mobimba ba lobano que non parfait, parfait, parfait. Au sali bien, musique et simbi. Oh. Mais non, au quoi avancer n'engeni, ceux qui va critiquer au thème. Vaut mieux ba critiquer parce que ma be o ya yo moko, soit il hypothèse la mise na yo moko moyen au mon nango ezate. Il faut mutu mususu a mon yango et puis ayebisa que non, longo la hypothèse comme ça prochainement sur la muki na tongo au mon que non au la muko misokol déjà longo talita tala nan palais après bimi normalement. Donc c'est un peu ça donc tout ça dans marché moko zali concurrentiel. Côté kuna ba finga kotoyo. Kotoyo pe ba finga rapé kotoyo wana nde mabe mafinga tolingi yango te to sala boulot ndenge sengeleli to mona ngo même na ba TV5 même na ba Hero News ba sala ka autocritique professionnelle par exemple par rapport ya mandat ya chef de l'état moro X. Bon, ça la critique. Notez, ouais, il a commencé pendant vers les années autant et aujourd'hui là maintenant il est vers la fin de son mandat et alors qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a promis, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Bazotala bazo analyser ba maramwa. Parce que yo artiste va critiquer. Toi tu crois que toi yo au-delà ya ba président de la République, soit au-delà de la Constitution. Donc, au-delà des lois, au-delà de la Constitution, au-delà même des présidents de la République, pour faire arrêter les gens qui te critiquent. Le rôle de la critique à l'artiste, c'est tout pour nous PC, ma cambounon foulaye. Vous comprenez? Vous menez la team Wata. Na lobeli na ngai maram na biso équipe nationale pour artiste et musicien mususu na kati ya Congo awa le rôle ndeti artiste et musicien ya mabandi ba évoluer te ba artiste vous comprendre le rôle ndeti ba artiste ya mabandi est-ce que na fingi na lobi ka vérité ba artiste ya mabandi ba za ponga mope na la rapé na mabandi vous comprendre donc voilà. Et voilà, là, je salue en passant Maman Bernadette Benazo Mbona, na Katia Almad, Bambo Tebe Place aux Olandanga, toujours avancé Kaka. Tout le monde, moi, point mingi par rapport à Makambo comme guerre entre la team Wata et F victime de Fali Poupa, Dicap la merveille. Tout autant comme la Bakangi si Nyamakor, autant comme ça Nyamakor et tout, et les cas qui battent sur Balanda qui. Mtakangisa qui a fallu réclamer non équipe nationale c'est comme si équipe nationale na bino ezalaka ka juste kaka pona kofinga bon ça la analyse na bino koko c'est la kaima kamu yango ezala que akangisa ki Nyamakor alors toyo mona ke héritier watanabi ake abimisi passant toyo komona susu bakangisi donc et comme le connaît tu akangisi akabimisi bon ba force mo ba force comme mekam et le moins place ba journaliste et comme me mapena ba chanteur na bango moko bango ba leader ba comme kobunda yango to kobi wapi répondre un peu na question auto et bâti et comme hier ko ba o aleki o soit bo finga rapport o ya bimisa yo. Voilà, na musique à Congo, na premièrement na tous les musiciens à Congo et que non force ya musicien ezate na kokangisa batu to na kobeta batu to na nité ezande ke yemba nde bayoka yo respecter ba note vocale vous comprendre yemba rendez-vous na bafle et loba fabrigas vous comprendre donc bo yemba nde makamba ko luko note na kangiso to pesane ba force te tant ya ko pesane ba force wana ezate au moins le rwanda tindengo lobby. C'est ce qui se disent na baminoko batebele oh côté boy na boy bayo kanarate oh mais tout à que mona a dernièrement héritier watanabe toto ya tembela cause nostra la malga la pulga na son homologue Fabrigas bakutana ki na avion ba se saluer ba zupe même prise de photos pour te dire que non problème ezalité polémique ezaka ka dans niveau ya ba fan na niveau ya public parce que ba artiste et musicien o ba tangate aux hommes au balan la boba joueur ba mi kotisa na bango par puis perdu na maramba musique allez herba ko ebise no teta la nani fan aloba ki bo fan aloba ki bo allez et comme se mettre ba ndoko ko kangisa batu oui c'est bien bon ba kangisa ki Nyamakor mais héritier watena betende mutabimisa ki Nyamakor aux hommes parce que héritier watena ba alinga ko se mettre te na kati ba bêtise. Donc, il y a eu un main noir au APA qui est déclenché Nyamakor ainsi qu'à Oazalaki. Et toi au monde encore bakangi ndeko na biso Ken Piana. Bakangi Ken Piana.
mais ce qu'on a na otuna na batu boy bakangi Ken Piana ba libérer Ken Piana bato ebele bazoloba o note Ken afingaka te o Ken afingaka te o Ken afingaka te mais tango critique o mutu azali kosala et déborder ba limite et longo siko na sa critique o que non mutu to azolanda zo comprendre que non bazo s'adresser na mutu tel na lobi te que non ta s'adresser na mutu tel non dans un exemple ya Ken Piana à s'adresser na et mon à s'adresser na mutu tel et mutu wana atayo parce que photo yeba que non il y a d'autres personnes au peut critique peut ba sepelar na ngote ba supporter en ngote doya lingaka bato babetele ka mabo babetele maboko musique nezo kende pe na kozinda babimiseli bato ba dansa ba koka musique ezo zinda kaka donc to betara ka maboko ka das na web mi abakoka tayo boko das ni mi abakoka das ni mi abakoka on lo belana to lo ba kama analyse ya ko lo be on est comme crête eza créativité non peut ça un exemple de loro la badanse ba koka ye bato bazobuka na ba cheville na ba boîte ba mabende ba nini donc tozo ba vraiment les sociétés mais toutefois est que polémique ezalaka nango toujours biso tout yebi na époque ya ba papa chéri bin Adam Motopamba Salvatore et la patria na ve na biso we ranson Igwe le roi de la forêt ozo comprendre polémique wana non. Ba petit na ba petit côté mais ba massa nanga mususu ba artiste ou ba yé vraiment la génération au ba kokangote. Pour no ya encore na ba polémique wana. Ngana na ba cicatrice na mukongo nanga. Ozo comprendre linga na daye pour na papa chéri. Ozo comprendre. Mais à no 15 jours na kenda wana bandoluka na kena kangisa mutu to na sala benu rien. Eza polémique et aussi la polémique. Et comment tina ba niveau bitumba parce que polémique ngo wana osenga na biso esuka na ba niveau ya ba TV moi critique autocritique et polémique mais et comment na ba sens ba menace mais modèle yo bolingi bobo mabiso modèle yo polémique ngo zo kendele comme na niveau mabe parce que to ko mona elongo makamba okangisa e comme enlèvement ba bomi mutu bo mona mutu ebembe akufi boy banana bomi na la scène parce que niveau to zo kende c'est comme si to ko mapena ba point wana voilà et ça l'artiste musicien congolais moko o wapi yende muta bandi makambo yo aye na une malédication ya koluka kokangisa ka batu ya koluka ko enlever batu ko sala ba makambe belé ozo comprendre donc nazo na lobby na tangi kombo na été premièrement pour na bato bazalaka na système wa zui vidéo mais mengo na justice soit ça nini nazo loba po na yo na sunga na yo na ba maître avocat na yo na ba général banani na yo na sunga yo donc veut dire ezana artiste musicien moko o toyebi donc abanda depuis ba 2000 et quelques tout abanda ko kangisa ba journaliste toyebi yango très bien ils ont une mauvaise comportement et alors ba journaliste bazali ba adversaire ya ba musicien peut de même tout ça la biso tout travail moko o ezali ya ko se compléter musicien ça a toujours besoin de journaliste ça a toujours besoin de musicien pour produire biso tout bénéficier de la visibilité et ainsi de suite mais oh et comme il y a que noter le comme Simba Benda otambola la liste commune wana kuno kota kateni ni ah mais le rwanda tinga na mwana bandal vraiment ya côté ya ndaku oyo mundele ya belge alala sikoyo yo obimela kata mususu côté ya bandala maya makelele kota banzoi kota wenze ba makambo belé ozo comprendre biso nyonso to bana bandal te bandal suite ezali bandal ferme ezali ngasko la fana lo wana ville ya bandal ozo comprendre po côté wana talaka ba série wana na époque donc muto olongwa ndeti kota ma makelele aloba no na ke visite na Kimbondo po ayebi kuna okuta mwa belge okuta mwa Rena Biri ozo comprendre par rapport à Ingu sandenge makambango ezaleleli mais ko boudé na kofinga eza des choses différentes lokolanga soki na boyi nanga keno oano danger te eza vie nanga na lobi keno yo oana yo danger te oyebi koyemba te oyebi eloko te na bude nanga yo nazo obligé te ka keno na leka na TV na ndima kaka yo na kondimaka yo pe jamais donc ngai vraiment na ye vraiment combo vraiment na kotanga te na yebi yo te oyebi nga te to kipana te to suka na kaka ndenge ka to sukani lelo Rena Biri nazozonga bandal na marche
populaire nana marche populaire lelo la population match que ni tout ça René Abiri tu es recherché pendant un moment là yo posa apparemment équipe nationale boza recherché yakoba ke bozo baby sa image ya média yo surtout oza recherché bazo lukisa yo qu'est-ce qui se passe entre l'artiste Fally Ipupa et toi? Bon longa René Abiri na problème te na Fally Ipupa za musicien azali patron ya orchestre na ye nga pe naza patron ya ndaku nanga na makambo nanga na babiloko nanga donc ndenge ya memaka ba musicien na Canada ndenga pe nakozwa pe bana misala nanga pe ya palais na memi bango pe na Canada ata Brazza na romema pe bana misala nanga pe o ya palais po ya za patron ya orchestre na ye ozo comprendre nakoki ko se moquer na Fally Ipupa te parce que éducation tozwa ke pe héritier watena bezali ya ko respecter tous les artistes et musiciens congolais. Parce que le lo ou lobby, et quoi arriver, moi featuring, moi logo mongo boé, et ça les manango sans polémique, sans problème. Parce que Riti Watanabe as un artiste moko, aza pona batunyon surtout, il se donne pour la musique, il y a mode pour la révolution de la modernité, de la percussion musicale. Ou est-ce qu'on niveau na kenaye? Oh. Mais oui. On a problème na Fally Ipupa di Cap la merveille. Donc je sais na problème na été. Yé pe ala rapé na problème na ngate. Donc ba o tout bazo sala ba polémique ko loba bilobela. Ba loba na bango loba sala rien. Ozo comprendre. Donc ngandenge na zawa. Lokola kombo ya Fally Ipupa e komi komemela ngai ngambu na vie. Na lobby yango très bien. Nakolobaka na nga lisusu makambo Fally Ipupa te. Donc kombo na ye, makambu na ye, nga etali nga te, Fally ayebi nga te, nga pe na yebi Fally Ipupa te. Toza na relation moko te, toza na couple moko te oyo kosangisa nga na Fally Ipupa. Donc c'est-à-dire que botika artiste abatu a évolué na ndenge na ye, nga pe René Abiri Star na évolué pe na ndenge na nga. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Mututu, artiste et musicien, surtout à Monique, a un problème nanga personnel. Oh, ok, non, a ba preuve nango. Afundanga, il y a une convocation à palais, na résidence nanga, so ba komi na bandal, ba tuni lupango la na 4 piscines. Ba opesa bango malamoko identité. Kim lupango à 4 piscines, tu es recherché, ba zo mona te ba kino tiki convocation so mona te o limwe. Voilà pourquoi Lelo marche ezali. Donc marche vraiment Zali lelo ma marche Zali na no sale matin na commune na Bandal René Abiri azo marcher pour la libération ba journaliste seigneur surtout pour benga nga Mandela. Donc René Abiri le Mandela de la presse donc nazo tambola lelo marche avec population ya bana njili bato IDPS bato nini OK na kala mpamba parce que comme en prison hein. Mais cachot prison salema pour la mutunyo surtout. Nanyango akota président de la République ikuta akota prison. Ozo comprendre e bongo ngai siko ministre ekuta azokota prison. E bongo ngai René Abiri. Prison salema pona mutu nyonso te salema pona banyama te. Lelo yo kangisanga. Lobi yo bina nyo kangisa. Mais nga soko kangisinga na likambo na yebite. Lokola be batu baloba ke no te René Abiri ofinga Fally Ipupa. Wapi video nga na finga Fally Ipupa. Wapi video ngai na finga Fally Ipupa. Peut-être zo kanisa video pona ya nyama ko bakanga ke na ba video. Ngai soki ko critiquer na ko critiquer musique ya Fally Ipupa. Na ko critiquer ye moko te, na ko critiquer musique na ye na ko loba yango na ndenge moko ya bien po esunga musique ko ebimaki o boke dans sa bakoka eza bien to za bien par rapport à 5e vitesse. O dans sa bakoka na bignon. École, oui. École. Ah oui, école. Ouais, donc. Critiquant on déni. T'es bon, des awana yoka qui est générique, il a fallu pour bimaki. Parce que donc biso déjà bimaki déjà depuis kala. Bimi avant 5e vitesse. Et bimi avant, c'est biso ce qu'on a mis sur la toilette dans la studio, toujours préparé dans nos 5e vitesse. Donc on a vraiment temps Kolanda.
école ya fali pour pate pour na sala ngo ba critique et tout na lobelela mais toutefois na o critiquer nde mingi artiste na nga on a lingaka mingi na zalaka na ye Héritier Watanabe donc veut dire que satisfaction wa ye na ngo na ba image niveau ya qualité ya image veut dire que non YouTube est déclaré lobby non artiste il a très bien travaillé son kitoko makambutu kitoko toujours travaille toujours na promotion 5e vitesse ba s'abonner toujours na chaîne na biso ya Héritier Watanabe page YouTube donc pour bazo encore plus de news il y a la team Wata. Eh bien, toujours chuté déjà vers la fin de l'émission. En tout cas, pour tenir biso regarder, tenga to lobela, pour battre biso bazakana pour na kofinga, pour finga kande bomo. En tout cas, so to leser mutu moko matolobi ka vérité, tenga to ça la analyse moko, pour finga battre biso miss bando comprendre battre biso boye battre qu'est-ce qui se passe en fait. Et on tenga to ça analyse otoye, battre biso baye ba problème et où ta brena bir à répondre à lobby. En tout cas, ça c'est respecté franchement. So simbi micro, ce n'est pas micro, ce n'est pas dit que micro est là pour refinga mutu non tout ça musala comme il faut to respecter musala parce que ce qu'on finga non to aussi pe maramba okangisa en tout cas n'hébite donc batebele ba miko saka donc na hébite soki et ko sala faire rigola Jésus de nuance et sengo amona que no bazo critiquer patron ya orchestre moko boye au moment où il pas à patron au moment que fait rigola olinga o sala ngote donc mona que non baza ba père ni Koffi Olomide sepela que na fandi boya mona que non bazo critiquer oui rançon le roi de la soit bazo critiquer mais bazo finga leader local aye a autorisé ngote ni papa chéri voilà pourquoi ba fan pe ba public na biso botika ko tsa biso na ba compréhension na ba polémique moko o ezali ya buzoba biso tout cette fois-ci to lobi rendez-vous nde na bafle biso tout okobeta oyebi kobeta wala la ba mbongo ozwaka ba trophée ozwaka ba disque ozwaka ba nini oyo ba trophée ba nini ba makambo belé problème ezate mais rendez-vous eza wapi na bafle esika nde makasi ya mutu eyebanaka donc cette fois-ci tokangi monde mobimba na générique ya makasi 5e vitesse avec Héritier Watanabe donc ya kolobeza te deux pamba talaka nde bazo comparer ba chanson ya Héritier Watanabe na ba nzembo ya Michael Jackson na yemba na ba 1990 tala degré ki mutema mabe ba congolais ah non Watagoga na profiter ka ba merci beaucoup à trop na maman Elisa Litou la 0044 merci à trop donc à maman Monique na London City Paula Schengen Kilo à Londres, donc maman Mimi Moujeka déclare l'andou les boss toujours opérationnels. Maman Chantal et Mampouya, maman Fifi Lukala, Royal Kinale, les mois si Yambongo, Ebele, JP Dacruz, le sponsor privé, il y a Trace RDC News. Donc bah, merci à toi, Nabatuto Bolinganga, et si qu'on a débordé vraiment, donc besoin vraiment ici qu'on limbisa quoi. Donc si qu'on limbisa quoi, pour Webiga, non, caché ça, on a pour la mouton, sur les lots, Renabir, Nazongi Bandal, Moutoko Bangi Sangate, Moutoko Kimi Sangazate. Donc pédé kotika la pédé mobali kotika la mobali donc ngandenge nazawa pédé ko kimisanga te mwana mwasi pa ko kimisanga ite affaire eza affaire d'homme qui monsieur za pédé qui monsieur bandali za pédé te muta kimisinga la pédé te ngana olobati mutu ngana oloba na ngai nazoloba donc pédé ko kimisanga te Niama ko kimisanga te mbuwa ko kimisanga te likakwa ko kimisanga te gorina ko kimisanga te donc naza mutu naze kela mwanzambe ba kela ye mobali ngape ba kelanga mobali to kutani soke sengi to pour maramba ko bunda gutu na ko bunda te par rapport à niveau je suis déjà responsable père de 3 enfants déjà yo yebi déjà ma solo déjà correct donc ya koloba 3 alite quoi donc talara biso Karine Mokonzi la baronne na Russie déjà ici ka o wapi ba journaliste belé à Congo ya Afrique bazwa pension donc batika la okende kuna te donc Karine Mokonzi vraiment elle le mérite donc après Russie to kutani wana biso tout na Côte d'Ivoire na concert ya Héritier Watanabe toto ya tembela Cosa Nostra la Pulga to kutani wana biso te salaka vraiment kitoko après kuna na Côte d'Ivoire Karine Mokonzi avec son patron Héritier Watanabe bakokende mbala moko direct mbala moko na Paris et sika wapi ya Myriam Mokonzi azali ya Gisèle Zinda akokutana na ba boss de boss Adolphe